Mbote mbote bandeko eza bino mama Henri Kilimbu Shembo TV à télé milisu so po beta masolo. Biso tozana so ba balambi tamso to ko beta lisolo bo moninga tamso bo moni présentation biloko akolia tamso bo moni banzete ya pondu bilanga pondu to matembele. Nyonso kendaka independaka na ndenge na la mukeli. Kuna eza etumbe na ngai mbisi na otaki kotumba mbisi na ngai ya ngolo. Na sisi kotumba yango ne kokanga ngo photo nde na bina sala moi émission yango na présenter mais na saki déjà émission ndenge na lambeli yango soki ya solo tozaka boni na ngai ya mwasi ya mobali osala cloche wana ofina ngo pe po mona makambo na ngai nyonso na banzo mo déjà émission na ngai ya mbisi yango la kotumba na laksinde ba sokola kango nde peza kana zei ba ya mwasi nazala lisolo mingi te nazala mwa lisolo kaka kokota. Pona nini batu ya sika ya mikolo bakoma mitu makasi so baye na mboka poto. Batu ya sika ya mikolo yo baye na vitesse mingi. Aye poto sika. Alingi a doublé mutasala 20 ans, 15 ans, 12 ans, 10 ans na poto. Eza nini. To moni mingi na ba poto to ya. Donc, quand c'est question de na poto de solution makambo nyonso yango baloba te poto eza paradis te paradis eza pa nzambe poto eza mokilo kwa mokili nyonso ba ya mwasi naza kaka na mwa lite ya pete ya bato asika bato asika bolembe seko nini kaka etumbeli ya mbisi yango na kuni ekotala bino bolembese bato asika oye na mboka sika na poto yaya ya mbio leka ya mbio mama tata mwasi koko papa lek papa kulutwa ya mbio esika bakoyambelo landa rythme ya mboka na nde batambolelaka landa rythme ya mboka ndenge batambolelaka ndenge pe famille yambaki yo to famille no to moninga na yambaki yo yo koyamba la moko tamba kolakso makambo doublé okomi kutu triple nango koleka bato asika bolembese lelo nazo bapa bato asika oye mboka sika ya mwasi to cheneti mwasi na mobali te to neti yaya ya mbio tata mwasi ya mbio baleki ba ya mbio to kaka mwasi na mobali ba epe poto bazo bato asika yaya tanga komi ba ya mbio na aéroport te balakise ndako esika fandaka balakise déjà biloko nyonso moni eloko basala kaboyi machine ya bilamba soko ningo sokola bilamba basala kaboyi soko siko sokola osisi ko sokola basani awa basokola basani na maya boye baboka ka salite koto to za ba poubelle na ndako soko biso za poubelle musuli banda munene okangi chasse ya plastique ya poubelle ya ngoyo okero bwaka libanda balakisi yo nana comme na degré mutuka te ya kotamsa mutuka yo nzoka ndita bakeko ya mbelo na aéroport omoni mwana mama omoni papa kulutu amemio na mutuka omona kai na Afrique kuna banda kotamsa mutuka te tangu yo ye na poto okutie azotamsa mutuka mko yako zone aéroport na baninga musuko zakala bana bamboka yo sko te paso tamsa mituka mama kasi to zakala bango kuna na mboka kuna na batetela kuna kuna na bandundu kuna na Équateur tona kotambusa kaka bavelo to bana kotema makolo ya komeba kotambusa mutuka ngai pe na kotika la tefu na tambusa na mboko okomotia projet nano salata un mois te 2 mois te même pas une année baya mwasi nini kaka baya mobali na baya basi bazoya poto sika tango kepa ndeko nona siko ba pesi ndako na tia exemple te pana biso ndebo mona ka pesa ka biso ba boko direct ndako ya mwasi akomona mwa kweche bakoma fute mbongo alobi yepe faso bakaka mutuka na 3 mois il faso ma mutuka kota nzela tamso bana ko tamsa na Afrique akomi awa alobi ndenge mwana maya zo tamsa mutuka yepe bana ko tamsa mutuka te ngapi funa soma mutuka komo sa concurrence na mutu akala poto ya poto kala mutu wa zamani tomikitsaka pe totambola ka maleme ndenge mboko zo tambola baya mwasi bafuti mo ekomi 5 mois ki kosuma mutuka boyebi moko la poto awa soko za mukanda to tamsa mutuka lete pana biso mako boto lo mutuka wa kanga yo siti yo mtasika mama okosutuka mutasika sali 2 mois
asombi mutuka na kimbambala ndengo la kisaka esika basombaka biloko na magasin akomi okumba ye pe ya mobali ya mwasi presse nini ndenge ozokumba ndenge wana oke kuna oke kokutana na polisi bakangi yo bakangi na bisaka tozongi Congo toki kosala accident oyebi neta mosusu batamwisaka na gauche yo oke na droite batamwisaka na droite yo okende biso ya koto eza different na ndenge ya Congo batamwisaka oke bamoko okoti kasho bakangi yo okotuna nani naza mingi ta koloba ezaka conseil ya pete mutu asika tanga koyeba kopesa télévision moko ya moke sokaki na ndenge ya gouvernement ake na ndako ya baninga na ndako bandeko na kuti taka bakata télévision ye pa lobinga peka ya télévision ya monene mwasi alobi ya omoni télévision atomonaki epa mama Ariete nga na lingio ya moke te ifo kosomba kaka mama Ariete wana mama Ariete aza mutu akala mutu asika kozwa mbongo na ye mama ake kosomba alingi concurrence na bato akala bato asika boya malembe botambola malembe na mboka bokuti bosala étape na étape bomata étage ya liboso ya mibale ya misatu baya mwasi baya mobali nde sikoyo boyeba ndenge kosala nini te bato akala basalaka bino mpe bokokoma bokokoma bino mpe bato akala te nini presse bato asiko bazwa poto mitu makasi eloba ndeko na ngai bato asika bazwa mitu makasi bozokende kosala baaksida bozokende kokota banyongo bakomaka kobotela bino bandako bamitu kokota nyonga mutuka ozokoka lisusu te mosala eza te babotoli yo oyo basomba oyo bokuta baza na yango na ndako na bango baza na mituka bajipe bavoiti basala bango mpe kala baumela na mboka oyo basali musandi basombaka balokotaka te yo moto asika otiki na famille kuna na Congo okomoba ti kotinda na famille mbongo po osomba télévision ya munene po osomba jipa po osomba nani mutuka okota yo mpe na nzela buke malembe osa concurrence na moto akala nini kaka boniko utakala basaka ni concurrence taza mutu akala okoza pe babi kokende liboso eza kokoma te yo pe mutu asikokoki koya oye maleme mwa pe okoloka mutu akala bato akamsu bazali na bango basala bango pe eloko te okoza pe mutu asikoye maleme ntango ozoseve mbongo nozobomba osomi mpe ndako mutu akala mpe asomba te po ozolanda étape na étape dite apete eza kaka botika kosala concurrence na bato akala oye mboka sika omoni jipa omoni ba télévision omoni mutu alataka bien alataka bilamba chere omoni mutu asomaka bandako na ye yo mpe lobika kosoma me oye sika botika mitu makasi bomikitisa bino mpe bokoba bato akala bokosala makambo minene lokola bato akala basalaka bokosala makambo minene koleka na bato akala oyo baya 30 basala eloko te me yo ta mosu okosala 2 ans ozwi osombi ndako osombi mituka na yo okomi mpe kovoyage patience eleki nyonso ok see you bye oyo na koti te akota mi abone pare Kilumbu Shembo botala mbisi bozaka komi abone pa ya Kilumbu Shembo masolo eza wa bambote na bino yokabile